congodialogue.com. Siko yona nazo paye yo. Mutu te po bango eza métier na bango. Yo kotika mobali na yo na ndaku na bana na yo na ndaku. Otiki bango okei Kishasa palala yo na bana ya mike na Kishasa. Botango yo salaka 11 mois na poto a. Est-ce que mwana na zelaka yo? Mwana na zelaka yo te? Aza na basi na ya bana mike lokola ye. Ok peta za pena mama mususu ba mboka misusu. Ope bango bana ba sala ka musala non 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 non, il faut qu'on mi pesa nzoto kilo. Ba maman il faut qu'on mi pesa nzoto kilo. So on a 50 ans au mobile ya âge na yo. So on a 55 ans au mobile ya âge na yo. Ba bana mikete nzoto ezali nzoto mwana ya mwana moke tika ba âge na ye. Oto mwana ba mama aoza mama mobimba ya mukolo ba 50 passé yo kaka yo moko kaka ba persi ki wa ba nini eza nini so epusani tikela bana oyo eza génération na ba yo so le na génération na oso pusani okomi na génération na mususu na 50 ans so tatouage pour ça l'année 50 ans pour na lingo ça déjà mobali na ndako OK ko tatouage na libele na mukongo so ki wapi po esala nini eza ya âge na yo te maman ndeko ezali ya âge ya bana oyo baza ya mike et d'ailleurs les tatouages même na mi son ndambe eza mabe est-ce que oui même signification de tatouage ba tatouage wana ezali banini moko esclavagisme soko bazo te ko esclavagisme ba tatouer lelo ba modifier ngona ba fleur na banini non et ba signe moko ya mabe na ba tatouage wana tozomona ke batu bazo za délivrer azo tatouage ya nyoka sala na nzoto milimo nyoso satanique diabolique ya ba serpent eza kokota na nzoto makambo zo simba te eza malamu tandiko ya bandeko ya eza malamu te soki beti c'était parce que eleki tokoki konyokola ka mibali na biso te mobali na yo bengisi yo na Kishasa oyiye bo bandi pe kobota bana na pas na musala za ko sala wana ezaki normal alesio abokoli yo bana lelo li mukanda obandi ko sala mobala mbole pusani c'est tout à fait normal même ndele c'est tout à fait normal mutunyo soto asala musala makasi zoto lembaka et hormis ça soki mobala komi na ba à partir ya ba 55 ans 52 ans 53 ans ba lipido et matali sous no kité neti mobala 30 neti mobala 40 ans lipido et mataka sous kité lipido ngi kolobani nike tam sous alembi na posa te erwana tam mai na ya mukongo pe sous nano yete c'est comme ça exactement mobile non 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 c'est faux bon ça la ba recherche beaucoup monango ezali mobile surtout sur 50 ans et bandiko abandi ko ça ba 50 ans ba lipido na ye et mataka mikolonio c'est faux c'est archi faux c'est prouvé médicalement. Alors si papa a outi ça aïe boutou c'est tout à fait normal. Qui commentent à l'école, c'est tout à fait normal. Aïe, aller à la c'est tout à fait normal. Si qu'il a étant, si qu'il a espace, tant que ça en a besoin un jour, tant que ça en a besoin 4 jours, tant que ça en a besoin 2 jours, si qu'il a étant, il y a soit le vélo, nous autres moyen de quitter, ça normal. Aucun des moussala, n'a pas de transport en commun, n'a pas zonga, c'est tout à fait normal que lipido na ye et makate, c'est prouvé médicalement. Beaucoup de gens ont pas tant de mibali, mais émission le bar, tenga, ata ba pesa 5 mois na minute na kokata bango ezalota. Pour ceux qui poussani et poussani, il faut quoi citer en pour ceux qui poussani et poussani. Oui, c'est vrai. Comme tous les causes azana 4 mois. Est-ce que Mikonyo ça kenda la basi wana non 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 akoki ma même kutu parce que yé mokazo sentir que azana impacté bongo yo ndeko mama papa ozane na ndako bali na yo papa ya bana na yo so le biki na kokite lelo na lembi mais pourquoi okoti que là espacé azamoto il faut appeler ma mère etinda yo okeni kolinga mibali kisa etinda yo oban ko bimali banda ko kele ko zoka mibali abana mike bayaya boye ba kenzamba za nzambe bazali aza juste a rendre mutu na mutu justice na ye tango so sala ndenge wana obiko za mama ya bana ozana bana
makomi lobi nyonso to kozosala kozongela bana no tina 4e génération nangai pour que na bana nanga ba ko souffrir après parce que yo to péché ça bongo ekozongela na bana no alors il faut koyeba lo tozo betela kaka sekende lelo soki ça ko souffrir il faut souffrir ensemble soki mobali azokokate parce que alembi il faut passer ensemble il faut aider yebe aider yo c'est comme ça mais exactement mobali soki alobi ki akokite alembi okomi bokomo kende kishasa ono kei kolinga bana mike kosomaka bana baba yo mama mobima ozokolana ba garçon yo baza kolata ba fashion ezalaka te ozoti mobali na yo en valeur te ezalaka te papa ya bana na mobali na yo abali il faut ko check en valeur ezalaka te ndeko basi ezalaka te soki kolobili ba phénomène eza phénomène tozolobela makambo oyo ezoleka lelo na poto na ba mama ya poto ezalaka te il faut ko respecter mobali no ya ndako respecter mobali no ya ndako parce que tant que respecter mobali to ke ko la bana na mike na Kishasa wana oyi na ndako après ok bi peut-être ko bon mobali peut-être na bana na ndako et après ndeko basi eza malamu te mobali ya âge na yo oyo akokani na yo eza malamu te mais lelo tolobeli mingi likambo ya bapapa na ndako ya bapapa na ndako yango tolobeli mingi mama otiki papa na ndako okei kolinga bana mike na Kishasa donc yo 4 mois 5 mois okei Kishasa balinga bakendaka kotonga yo zotonga te bona bozotonga bien bino na bino yo zotonga te okei kotonga na nzoto na yo mususu akongela yo nzoto na yo après ozongi comme si rien n'était nous osala eloko moko te yango tobeti vraiment c'était phénomène wana ediminé bozosambwisa biso bamama ya poto bozokisa biso soni bamama ya poto eza bamama nyonso basala yango te mais bana na Kishasa na bakomo manquer respect bamama nyonso ya poto parce que eza na bamama oyo baza kosala yango yango wana vraiment tobeti sete na likambo wana bo respecter mibali na bino na ndako bo respecter papa bana c'est tout à fait normal na bandeli âge ya mobali epusani c'est tout à fait normal lipido ezalaka na bamikolo mosusu lipido ya mobali ediminaka oyo ayebi lipido te elingi koloba nini elingi koloba ke mobali ntango mosusu posa enanu te eza tout à fait normal mai na ye mpe na mokongo nanu mpe emati te eza yango normal c'est tout à fait normal donc tikela espace ba o ba comprendre bo comprendre ngo siko lelo soki passe moins 3 jours 4 jours que bozana été asengi oto zokokate parce que libido na ye ediminé soki libido na ye ediminé c'est tout à fait normal kotikela temps et matin c'est tout à fait normal yango tozolobela lelo ke bo comprendre yango c'est tout à fait normal que ya ba papa bo tika ko sambisa ba mama ya poto nyonso eza poto nyonso eza ka France eza ka poto nyonso yango senga vraiment na régie na yemoko papa mai na oui obino boyeli yemo responsable ya la première chaîne de la diaspora congolaise motokocha ngo temba ko kozala te biso moi moko to pema apoto ke depend côté ya papa congodialogue.com kana speli susu kokuta bino to kuta susu donc to solo la susu masolo ya papa pour le baote maman le belika ba maman yoroti ba papa pour la niti pe ba papa pe o bazo faire souffrir pe ba maman bazali ba papa pe oyo bazo kinena ça ko bana oya miki bazali papa pe oyo bazosala mabe bazosala pe passe na biso ba mama bazali yango na pe tolobela nanu phénomène pe ya ba papa e papa bengaka bino ba tonton bino pe tonton oza tonton si okoli oza tonton ya mokolo oza papa ya bana ebele oza tonton ya bana ebele mpona nini boye oki nzembo bateli biso nasengi na régie nzembo ateli
eza po epesa conseil na ba papa pe papa otiki mama na ndako na bana papa ote mama pe asa bandi kolemba papa yo moko za na age nini yo moko posi okoli mama pe akoli toza na mboka oyo ya musala mama okini musala banda 9h ti 20h azongi aya kokipe bana c'est tout à fait normal pour na mama pe nzoto elemba toko kote la pe kaka o ba mama tena bino ba papa c'est tout à fait normal que nzoto pe ya mama elemba il faut qu'on se comprendre mais papa yo okomi kaka tous les 3 mois oh na ke Kinshasa eloko po kenda ko sala na Kinshasa mingi pe emona na kanango te makambo nazo beza makambo oyo ngamoko na vivre na moni ba phénomène oyo ezo koleka na ba mibali na biso pona ko baka ba papa te mibali na biso tozo souffrir biso nyonso ndenge moko yo ke musala ngana ke musala bon na okolo bateke na ba couple msusu basi ba exagérer quand eza na basi msusu c'est vrai azo exagérer basi mba ouais basala ouais ezo tinda pe mobali akende libanda c'est vrai mais en général en tout cas ba papa ata bino pe bozalaka quand même pe na place na biso surtout ceux qui maman so boti bana ebele okende musala surtout na bandina na ba femme de chambre hein ba bazo sala ki femme de chambre ba bazo sala musala ba koko wana eza ba misala oyo eza pasi makasi okozonga pe ozongi lundi mardi mercredi obeti ba 18 chambres ba 20 chambres papa makasi yango penza ya kopesa pe nzoto wapi yango wapi makasi wana ya kopesa pe nzoto papa. Donc il faut qu'on se comprendre. Na katia couple il faut qu'on se comprendre. Yango ko pesa yo raison te. O soko lingi mwasi no pesa ya solo e ko pesa yo raison te. O komo kende Kinshasa na tongo na midi na pokwa. Oza na 55 ans, 56 ans, 53 ans, 50 ans. Ozo kendo linga bana mike ya ba 25 ans. O eza sorcellerie. Wana bana note. C'est vrai bana ngata baza na passe bazo souffrir na Kinshasa ya solo. Mais ça est comme terrain de jeu na yote. Kokendo ko nyokola ka bana wana, hein? Oh ba mama na poto bosi bo lembi, hein? To lingana ki na poto ndengi wana yo nanga to fanda na poto. To yebi bien que na poto c'est comme ça. Po papa, ceux qui to tike le charge Nicolonio so ko kapeta, mo ngozo gagner combien? Soka soko lembati, combien? Soka ko lemba, maman a pas obligé à kende c'est tout ceux qui bana pe basi ba poussani. Même pour la maman yé moko peka kaza na obligé peka ka asala parce que mboka ngo ezo tambola ndenge wana eza lokate tam c'est pas na biso kale zakyo basi basala kate mibali kaka mais lelo yo même na Afrique to komo mona ke ba mama kutu mtu ba komi na ba activité mingi koleka mibali parce que ba mama komi so ki mbongo eza te na ndako mama ke koteka po ya kolesa ndako mobimba do ba komi na ba activité mingi koleka mibali pourquoi pas na poto eh ba tonton ba papa na benga bino ba tonton ba papa te bozo nyokola pe ba maman eza malamu te bolingo soki eza na couple il faut koyokana boyokani batu misu basala ba programme na ndako na bango hein ngala za ba misu balobaka te makambo eza na programme te faut koyeba ndenge nini yo zo salela musala ndenge nini mama zo salela musala jour nini toza libre biso mibale soki yo zara libre samedi dimanche mama pe mso ko sala toi za libre samedi dimanche soki na côté na ngai moyen ezali te aller na côté na nga naza na choix naza obligé na céder parce que ezate ke tim kolonga na kozala na congé yo osali esimba te il faut koyokana bana na miki wana bozo ke ozwaka na kini wana ozongi na osali 4 mois 5 mois est-ce que moi na zela kayo est-ce que bana na bazozela yo pe bana na bazana mibali na bango oyo bayebi que azapena mushina na ye na shida na ye na poto shida akoto soki likambu mwana na ya muke ya mobali aza kotinda mwa copine na ye ya mwasi benga tata na poto atindela yo mbongo loba na ye ozobela loba na ye boye wana ba phénomène oyo tozo mona zo salima na kini tozo mona ngo ba papa mobimba tala vantula tala libumu okoyoka ta mawate okokela mwana ya batmate parce que aza na souffrance mwana nazo zanga lipa yo siko il faut kende kaka parce que bando konyokola mwana wana pour kopesa ka $100 papa nzamba azali
nzambe azali aza juste amonaka ayokaka eza malamu te surtout na cadre oyo ke basi misusu baza na ndako oyo ke mibali na basaka mabe na mibali te bazali mais yo mobali ozokende kolinga basi partout na France kutu toloba te siko na France ko mo basi bakangi kangi yo na bapoto bakangi kangi yo ozokoka lisusu te allez okomi siko mutu ya Kinshasa 3 mois après Kinshasa mais bota la peine entourage na bino mibali mingi o basali yango bota la pe ba vie na bango esuka mabe baliwa na bango ezozala ya mabe mingi bazobima deja na ba AVC ningi oka kendaki na Kinshasa o azongi te akufi mususu ezali mabe oyo tozosala papa soko za na bana il faut yeba soki yo moko lelote bana na ba bana ko rekotango lobi donc bana oyeba kaki na ko mabio bana ya wana nzoto ne komi mabaku baku lelo ko finga nzoto mabaku me bana na bazaya yote et en plus tango za ko finga mwasi na yo bongo oza komi finga yo moko po aza mwasi na yo omi fingi yo moko mwasi ya Michelin mwasi ya munene o mwasi wana soki ndenge nini mwasi wana ya salite me na kati ya salite wana oboti bana ti na kati ya salite oboti si bana na kati ya salite ulalaka na esika moko soki azali salite na ndenge ya salite ya ndako ya nini be boza na baparent na bino ta mususu boza ta mususu na bapaster na bino boza na bamama na bino mususu ya eglise soki wapi boza na bandeko na bino bozali proche bopesa etoli bolakisa ye ndenge nini na kosala to généraliser te toza koloba mingi na makambo oyo ezotalaki bapapa oyo baza konyokola bamama soki likambo ezali oyo bomoni ke toki odevelope yango na papa mosusu aza d'accord te bino moko boyebi nimero nini na kobenga nimero ya mai oyo ezalaka toujours na se écran obengi ye moko olobi na ye na sepeli te makambo mama Karine alobi na sepeli te bengai kutu boye na bo olobi soki tokolinga toyeba susu plus todevelope tokodevelope mais mingi tolobeli ke bapapa eza pe malamu te eza pe malamu te o nake Kinshasa nake kobongisa nake kosalisa misala na misala na flat ozalaka na mwasi papa kobomba na te ozalaka na mwasi wana pa ebike mobile nanga otikini azoya yango bozaka tango bozozonga boyo na mwasi ezosimba lisute na ndako eko simba ndi mwasi mususu kutata kutu yo lobi te ata akomi ko pressentir que ça ne va pas okomba telefone no bakomi ko benga air nyonso ozokoka ko discipliner kutu makango na hauteur que makango ne faut ko discipliner ozokoka ko discipliner makango ta komo benga yo air nyonso bana mikena komi ko so pas pe mwasi no na telefone nango yo yere ngai mbali no ndenga lala kanga eza makambo to yo kaka ba papa eza malamu te même soko lingi mwasi na yo lingi makangu na yo il faut kozala na maîtrise ya makambo wana eza malamu te surtout soki mwasi asala kayo mabete yo kolinga kosala mwasi mabete eza malamu te tozo mona lelo batu ndenge na entourage na biso batu bazokende na mabe tango yo zo sala mabe lelo zo sepelisa yo ofinga mama bana na yo lelo kotika epo akomi munene pardon kotika epo aboti bana kotika epo nzoto ne komi Michelin o akomi na badodane nzoto ne komi na badodane eza raison te aza mama bana na yo boko vieillir na ensemble bo partager ba passion ensemble ce qui vieillir boko vieillir pour yo kotika na note boko vieillir ensemble papa ndeko tango yo sali bon est-ce que tu crois vraiment que na ba 60 ba 72 ans ko sala so makambo zo sala tu le feras pas o sangote tango ko koma na retraite ya wana mboko moi retraite à 800 euros o ko sala so makambo yo kendo sala wana o sala ngote au lieu penser na ko préparer na no makambo na yo ozo penser na ko kende ko lala bana ya mike na Kinshasa eza malamu te yango vraiment il fallait que to solo la masolo na biso ya phénomène to beta sete na makambo oyo ba maman bazokisa ba maman soni bazokisa neti ba maman mai soni tala maman mai bazokisa ye soni na maman mususu eza malamu te to lingi ki kugar te
yo koma na mobali na yo eza malamu bo nyo koma bino mibale ensemble eza malamu nzota mutu eza pamba eza eloko te. Et c'est le côté comprendre mobali na yo pe à comprendre moi si na ye bo se comprendre binomi balé boko continuer malam ba maman na biso ba comment ba kokondeni ba papa na biso to ba zaki na ba makango mais jamais afinga ta maman na miso bana jamais mais les lobes sont na poto oyo to comme mona ngo bongo ba mama pe atam kolombo te ba maman na biso afinga mobali na miso bana jamais mais les loto comme mona ngo situ na mboko oyo. Moi si mususu bazwa ki yo sans papier okomi na papier okomi no ngando mobali mususu bazwa ki yo pe sans papier okomi na papier okomi oyebi bandi kozonga nzela Kinshasa congodialogue.com